Méliani, tous ces vitres de penser la providence, la présentante, c'était l'émission pour nous pour le mariage. Dès qu'on a le bac, il y a maman, papa. Et donc, comment est-ce émission et ça, on va dire que ces émissions, c'est le comment Kamawa. Nous avons vu que tout ça, la carte Matanga, papa Wemba, les vieux musées, Foulangenge, le mari de maman Amazon. La femme avec un grand cœur. Papa m'a dit depuis le 24 avril. On a quelque chose à ce hôtel en Assima. On a un cercueil et papa m'a dit que hôtel dans la seconde cérémonie de ce tour de les cas. La présence va tenir surtout dans un abattoir comme ça, dans un abattoir de Pilala. Nous avons des délégations à Paris. Nous avons des des babas avec ceux qui pleurent. Donc il y a vraiment rapidement un petit maquinaya. Naya foma bokunda papa wemba le vieux musée papa na biso ya na biso de kona biso 100% star dans star na biso donc tout ça en passe maweze belé lelo et ça vraiment dernière chose on a parlé du peuple pour la qui cérémonie religieuse au takoleka dans l'exception cérémonie religieuse sikoto kete na nini na nécropole entre celle et terre pour na papa wemba on a simplement sur image et on a pas ça pour le mariage ça la ka bonheur il y a le bonheur et aussi le malheur divorce pe kabola kabat maintenant on parle naka parle pas pour le bonheur et pour le pire et pour le Bible le Bible juste dans le baka tout ça jusqu'à ce que la mort nous sépare donc là vraiment maman Amazon elle est séparée de son mari papa Wemba donc le père de ses enfants les a pas sur tous les réseaux tellement makasi la classe pour maman Amazon nenga sali passe à sanango passe au bana basanango donc ça juste qu'à pour le baquet donc profitons ceux qui t'ont sali moyen pour profiter sali donc profiter ceux qui moyen pour se que ça tout se casse ceux qui a connu les atolia il y a comme les atomela donc passe ça tellement makasi ce qu'on qui ne se met en comprendre c'est que de kotika papa Wemba le bien vous vraiment place à Zokende après Manakimia de Bosomona Anasima de Bato Baza pour rendre hommage donc Alpha Bouki Komoni de Waka Maméliani tout la partout donc ceux qui n'a foutu donc na route Paris na foutu billet na qui depuis dimanche papa Bakufa qui dimanche une semaine après Kanaye Makamuto sauté Bandika na Misnanga donc on a l'accepté donc cérémonie de Salobi ça cérémonie ya les propos entre ceux et terre dans ça Makamu Pelé petit Pelé pour le battre parce que surtout pour monyango na image de kana le bakadon Nzambe apesa quand même ma casse la besoin de son au takota la émission mon Alex Kibino dans le baka on donne ce qu'on a mais il y a des choses à Makambo pour le côté de la balabala par-ci par-là dans le baka du réel Makambo de Kanakati à vie Nakadisi Mouto comme une émission mon Alex qui n'a maman jamais Sakomi donc cela qui est sur la veuve dès que tu vas à la carte comportement à bateau ceux qui commencent à faire du mobile dès que tu vas se comporter à vie ça dit avec moi Xikali ma semeki ma camarade famille à moi c'est famille à mobile ça ka passe de babika monter ma car bien que monter mais ça qui pété de ça ka mais tout ce qu'on a kaka dans le cerveau dans le cerveau dans ma appel de ça la mawa donc on a dans ce on a pour toi on a le temps donc aider pour la papa Wemba dans la salle sur l'image pour nous le entre la cimetière entre ceux et terre on a l'eau la cimetière qui nous on a donc pour qu'on t'a la image à penser à tout Eliwa Omemakaka Koki. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Love. Tous les jours, kaka maloba ya love. Kasi lelo, yoka phrase yango, solo tokomi mosika
kasi jeleza naino molai ngomba moko te jali soki omati omoni l'avenir elongi ekoki kobomba bolingo kasi ekobomba mawa te libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te mpo oyo babotaki yo na liki ozalaki na mposa ya libele ya mama te. Oui, c'est vrai. bolingo na biso ebandaka na ngomboka moko te na bomengo mwana po ayeba bimimino akomeka koswa libela mama jamais akoswa mosapi na ye rosa totika komiswa mitema bomengo bazela bazwa te o ezalaka jamais na rendez-vous lokuta ya mbongo etindaka moto akanisa ete liwa ezali sepo ya babola moto ya bolingo na kombo na yo evandaka kati ya motema nanga kasi jamais ekozikisa un jour kombo na yo Maria Rosa na yembi lisusu bibi tokende libala malembe malembe mama kasasake kweye nazete bapesaka fotase na mopepe nandimi mabe nanga tosimbi bangoko lokitisa mitema komengo nyonso wana tosimbi bangoko lokitisa mitema komengo nyonso wana vule panzaka se bafeti o kasi wenze te mukarame ata bafingi tokotata wenze tovandata na betomperi vula moke pokoliselanga ya makasi keba Maria Rosa ekoboma dunda na biso
n'oubliera pas et sitôt sa disponibilité. Et il nous a donné de changer notre comportement. Et quand il criait, comment mon bien sablé, bien rasé, bien parfumé, n'a pas qui fasse son tous, quand papa m'a chanté, on commençait à se regarder si tu étais bien chaussé, si tu étais bien habillé, si tu étais bien parfumé, n'est-ce pas? Il ajoutait la tête dehors, Marie-Rose, il nous a aidés. Aussi, depuis ce temps, le jeune de Matongé, avant de sortir, il doit se tourner pour être sûr, présentable, grâce à papa. Et Tapoli Yamasta. Papa savait la valeur du marché. Je me rappelle, le cardinal nous disait qu'on leur apprenait au séminaire comment marcher. Eh bien, papa Weba, pour marcher, eh bien, il regarde d'abord, il va marcher. Il regarde dans le pas, et son pas, eh bien, le pas, ça part. Regardez. Aujourd'hui, c'est une génération. Quand je vois des sapeurs en train de marcher, ils regardent de loin leur tenue vestimentaire, mais que leur manière de marcher. Savoir marcher. C'est pourquoi ça veut dire savoir où mettre son pas, savoir où mettre son pied pour réussir à la vie. Et il y a Masta. Papa avait un regard et il savait regarder. Moi-même, j'en ai fait les frais. Quand j'allais à un de ces concerts ou à une station, quand on arrivait à une certaine heure et il savait que je devrais partir, il me regardait. Un regard qui parlait. Nous, on a grandi comme ça. Nous aimait nous parler par le regard. Dès qu'il me regardait, il regardait sa montre. Moi-même, je comprenais que papa m'avait dit à ce moment-là, lève-toi, rentre au couvent. Je comprenais. Je comprenais directement qu'il fallait me lever pour rentrer au couvent. Et j'obéissais aux couleurs. J'obéissais aux couleurs. Je suis un de ceux qui peuvent aujourd'hui dire que voici un homme de prière, voici un homme de foi. Et Anne-Marie Mosquera se souviendra que c'était en 1983. Papa était venu me prendre à Bruxelles et nous sommes venus à la maison pour rejoindre Paris. C'est là, le chemin faisait partie. Heureusement, il s'est fait tout ça mariage religieux. Pourquoi ça y est que la paix? Il y a un peu de pour parce que la responsabilité. Par cause de la responsabilité. Dans le temps, nous voulons encore la responsabilité. Papa, oui, papa, nous allons comme un bébé. Nous allons nous faire un beaucoup dans le premier. Ne dis pas que ton va continuer ce qui ont aidé l'amour à la époque. Ne dis pas que ton va continuer. Papa, oui, reste un modèle pour nos musiciens qui ont peur de présenter aux gens. Voilà un chrétien, un grand musicien qui n'avait pas honte, qui n'avait pas peur de dire « Je suis chrétien catholique ».
chrétienne catholique. Eliwa omemaka kaka okei metala makambo tiki na nsima. Confusion totale, douleur na motema, na prefere nalela ya kobatama, noki baloba balarme ya krokodile. Moto aza mordu na sango ya liwa, asali hémorragie ya esengo, atikali kaka na mawa. Pinzoli oyo eleki nzela ya matama, etiola te oyo etangi na motema. Bisi soki ndo bapeshere ebendi ye, ezali te mainde etrahir ye. Kanda ebale o bato bayebi bonge, kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka yango tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o, banyama baza sila sala batanga te o. Na bilongi na bino musuale epangwisi ma ya miso, bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o, banzete kokweya asalaka matanga te o. Oya ndeko kosole ngai, oya korendre nga visite o, bonga nde na bungisi moko ya bagénéraux ya moloka ye. Mama nyondo alobaka nanga, shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je le confirme, le monde est méchant. Source ebibisa babolamu asipi yango na beto ya bilobela. Bamoni liki banéglige soso, bakomisi mbuma bafingi zete. Mama moboti na matanga mwana, babibisi ye mopaya ororo, pasi pe mawa. Mama ya baba bakoseli ye ndoki po bayebi azangi maloba ya kose défendre. Motema nanga eza te ya ebende, abotika na lela jokaster imelea. Na molokai malili mpe solo ya mawa, po esengo ekei konjeta bomolai. Motema nanga eza te lokola zamba, nyama mpe nzete zokweya salaka matanga te o. Mialele o, mialele o, mialele o. Ngabakule naleli ye pasi nanga, na motema oya kei azayanga emeneya. Na maternité ya viva nakangaki makolo te, nabimisaki yo po mokili emona pe eyeba yo. Lelo awa okei babosani kilo ya pasi na ngai, esala ria napesi nyonso na nzambe. Nabakule naleli ye jengaka depte baba edina de molokai dinda yaka. Pardon.
par la personne que tu aimes. Réponse nanga Maria Rosa. Azali ebiweo ya masculin azali féminin ya vie nanga. Azali sedi nanga a changé ta sensation nanga a commissi yango S ça va. Azali lettre S au milieu y a deux voyelles a changé ta son a commis Z. Jules Chungu Mbadio a commis sanga papa na Joe. Remplacer les points par celle que ton cœur adorera. Réponse dans la rosa. Azali apostrophe nanga. Liaison yanga na bonheur. Avant qu'il y a paradis sur terre. Azali accent circonflexe et aurore. À côté de mon être chéri. Azali Virginoyo. A peine ça quand na lecture y a la vie. A commis singa na point final. Bibi Rosa. Muraille blindée ya motema nanga Rosa. Oh souci kokakate ko percé. Clôture en métal, y'a amour nanga Rosa. Maria Rosa, Rosa. Oh yeah, oh. Nalela yo. Ma Rosa n'attendait yo, ma puta maman. N'est-ce pas sa motema nanga mobiba. Défilé pour amis de missia monanga. Mère Amazon et la sonde yo cheval blanc. Et couronné à renouveau la tête. Mokili est mon aïe. Moto akoveka motema nanga. Elibalako papa wa Roma benisa. Elibaloyo papa wa Roma benisa.
phrase ne peut sortir de ma petite bouche. Alors, laissez-moi mimer et siffler pour ta beauté. Jacques fonction pour ma classe qui a pas bouquet ton bouquet pour la part yeba na soma accordéon na comme déjà coyé pour chaque matin pour ta namé to na mettre la paille Maria Rosa mon amour rien de meilleur que toi timide ma sœur Renata timide c'est grand amour allez là yo na lo vayo remplacer les points par la personne que tu aimais, Rosalie. Azali amour nanga. Yoka bien, Nokolando Michuri. Kombe tellement pour voir likolo que soya ligorodo et koki ko soyete. Hein? Est-ce que vous avez fait mayo? Comment vous avez fait le cacayo? Est-ce que ça la caillou mawa? Ça qui a basé dans la bonne la joie. Mon délai à sala l'hôpital au bakoni au babi. Kao bozali ko sala we a bolingo zakandeo. Susi a bolingo e belisa kao. Dans son château, le roi Soleil, Francky Sekia. International et toute la ville en parle. Est-ce que vous avez fait mayo? Pongama bazamanga et le cacayo. Est-ce que ça la caillou mawa? Ce qui a basé tangwa bolingo la joie. Mon délai à sala l'hôpital au bakoni au babi. Kao bozali ko sala oya bolingo zakandeo. Richman Ansi, le seul. Et bien Makonda. La base kinga mwindo ya kongenga. Kata bote makata bomo iboyo. Nani aboni moto yo. Nani alongi ya pesi mokongo. Ponino tinga belina mokongo ebonga. Kyo tana motema na misa yolo bananga. Et à Bossoi, Alain Massibi, Gina Mateta, Gilele Emporio. Utoalela ekatelinga susi yo. Na miziki ya viva na koyemba o. Na moni yo na eselesele o. Na lingaki na tuna moteme bo. Sani bato bazala ki ebele o. Now
bapeti bakoli me reve bango talaka bukana obukana. Eliwa omemaka kaka okei metala makambo tiki na nsima. Confusion totale, douleur na motema na prefere nalela ya kobatama noki baloba balarme ya krokodile. Moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa. Bizoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema. Bisi soki ndo bapeshere ebendi ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka yango tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama bazasila sala batanga te o. Na bilongi na bino mosuale epangwisi ma ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka matanga te o. Oya nde kokosole ngai oya korendre nga visite o bonga nde na bungisi moko ya bagenero ya moloka ye. Mama nyondo alobaka nanga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je le confirme, le monde est méchant. Source ebibisa babola boué basipi yango na beto ya bilobela. Bamoni liki banéglige soso bakomisi mbuma bafingize te. Mama moboti na matanga mwana babibisi ye mopaya ororo pasi pe mawa. Mama ya baba bakoseli ye ndoki po bayebi azangi maloba ya kose défendre. Motema nanga eza te ya ebende abotika na lela jokaster na molokai malili mpe solo ya mawa po esengo ekei konje ntango molai. Motema nanga eza te lokola zamba nyama mpe nzete zokweya salaka matanga te o. Mialele o mialele o mialele o ngabakule naleli ye pasi nanga na motema oyakei aza yanga emene ya na maternité ya viva nakangaki makolo te nabimisaki yo mpo mokili emona mpe eyeba yo. Lelo awa okei babosani kilo ya pasi na ngai esala ria napesi nyonso na nzambe. Nabakule naleli ye jengaka defte baba edina de molokai dinda yango peti asiza bulantulu akpachino teo mwana matete o sulu eweke kayongonda o taflakitaka selele roi mere malue
Moupandi, si vous copiez déjà, disons à Simon. On les dépose, vous laissez la place à la famille et après on dépasse le cercueil. Attention. Koya Bouété. Ne lâchez pas. Encore. Ok. Ça va? Ça va? Ok. Voilà. Laissez la place à la famille pour son dernier recueillement. Allez, bon, on va faire les suivis. Les membres de TEC laissez la place à la famille pour le recueillement et vous viendrez pour descendre le cercueil. Directeur, s'il vous plaît, directeur. Allez, mon père Nyanga. Directeur. Mon père Nyanga. S'il vous plaît, papa. Là, ma femme, je l'ai connu à ma maman. Il la voix, la pauvre, la pauvre, la pauvre. On a 14 ans et demi. On a 20 ans. Un gamin de 20 ans, on a 14 ans, papa. Pendant qu'il est de côté, la coutume en cité, la coutume en anglais, c'est Dani dans la biso, dit le papa, et là on a là le batata. Papa, la paix merci. Merci papa.